États-Unis epesi etumbu na procureur Fatou Bensouda ya Cour pénale internationale mpona kokoba kolandela makambo basoda ba Amerika basalaki na Afghanistan. Mikolo mileki président Donald Trump apesaki bazuzi ba CPI etumbu ya nkita mpona kokebisa bango na kokoba kosala yango. États-Unis ekati mpona mwa ntango ndambo ya lisungi epesaka na Ethiopie nsima na mokano ya Ethiopie ya kotondisa grand barrage ya Renaissance na ebale ya Nil na bozangi koyokana na Egypte na Sudan. Bikolo bisatu biye bizali na matata mpona mbano kotonga barrage kozala na ebale eye bakabolaka. Toli ya ekolo Congo démocratique pe esengamaki na likambo yango mikolo mileki. Augustin Matata Mponyo, ministre wa yambo ya kala ya ekolo Congo démocratique, asengi na inspection générale ya finance koluka bosolo na bokweyisami ya mabongisami ma parc agro-industriel ya Bukangalonzo. Akomeli IGF pe alobi azali kopesa mokonzi ya mboka maboko na koluka bukambi malamu. Mbula matari ebimisaki koleka 92 millions ya $, pona projet pilote ya Bukangalonzo eye banda ata kosala te. Bakambi babokolongono na États-Unis bapesi kino le 1er novembre na ba eta kobongisa libela bisika mangwele makokabolama. Mpona bango mangwele makoki kokelama pe kobanda kokabolama mikolo mike yambo na mapona mima mokonzi ya mboka le 3 novembre. Fédération Congolaise de Football Association esengi na bituka biso komilengela pe kosala ligue ya etuka moko ya lisanoli ya ndembo yambo na Assemblée Générale Statutaire na yango. Fekofa elingi bongo koleka na bituka tukumi bale na motoba na esika ya zomi na moko ezalaki.